tango lobiko na yo yango yo otamboli pe mingi solution ezali bobele Yesu Masia. Tokutana na grande croisade d'évangélisation à guérison, miracle, paix, bénédiction et l'on a l'homme de Dieu, apôtre Elias Pedro. Le 28 et le 30 octobre 2011, na Cidadela. Bongo croisade kozala animé par frère Mouta Kamoka pe Irma Sophia. Ezali gratuit, que Dieu vous bénisse. Imadi tata, imadi mama, etata. Benga papa, benga maman, benga bande kobokozala décidé. Oui, ça travaille bien aimé Wilfried Miguel. Kola pambola mabota na bino, merci nebo ambibiso na banda kuna bino tika kimia na kolo. Ebila mabota na bino, ebila misala na bino, ebila bana na bino. Etata kena koko, emama kena koko. Bomoni yete yewana zole katitra fino ezali out of fire motema ya moto alinga bitumba numéro 2 numéro 3 ya film opezali toko sala jamais desi. Bomoni yete yewana zoleka malue kitulu Alice uva iseka mafuta nzoi ya mafuta kildo pa litu o maleja. Terá uma cruzada de evangelização, cura milagre e benção, como de Deus, apóstolo Elias Pedro, no dia 28 até 30 de outubro de 2011, no pavilhão desportivo da Cidadela. Hora 15 horas, que Deus seja louvado. Et que vous avez une grande croisade d'évangélisation, guérison, miracle, paix, bénédiction. Et le monde à l'homme de Dieu, apôtre Elias Pedro, le 28 et le 30 octobre 2011, na Cidadela, RZali 15. Bongo, croisade de Kozala animé par frère Mouta Kamoka, pe Irma Sophia. Que Dieu vous bénisse. Bientôt tozaliko ya mamontagne na nzambe monene na mboka na biso Angola na kombo ya apôtre Alpha Lushima. Précisément akoya ana mboka na biso Angola na Luanda. Bongo Alpha apôtre Alpha Lushima azali mokambi ya chapelle de la victoire oyo lelo bengami na kombo ya IEPV église pentecôtiste de la victoire. Bientôt azali koya kotala biso na mboka na biso Angola. Exaucé Kitulu Tobosaniote Priska Kitulu Riva Lolambe Disu Tati Mawete Tobosanite Carlos Disu Nakabinda Emi Disu Tati Disu Patrick Disu Emi Disu Bibish Disu Tobosanite Benita. Mon collègue de service, je vais dans le zolo, pas plus, pas moins Namboka Allemagne. Tobo Saniote Nathalie Kitule Longona El Baron na mwana bango blessing bébé te Nana Elna La Roche Rachel La Rochette Tobo Saniote za ta mwasi na film mama na obala mwa mwachonate na obala mwa mwachonate ya mwana ndenga na ibi na lingi kaka ikem na obala mwa mwachonate maman s'il vous plaît poni to solo na papa. S'il vous plaît, n'abondez-le au sol de papa. Il est ça le bima le banan tori ko changer te na le loka usala te. Maman pon le solo beloka boy. Adam ba na hote. Pon na kene ko oh na ke obala mubale mwaso na lingite. Pardon, les autres qui sont paix. Mais solo na papa pon na ke bala mwaso na lingite na mwasi na ngai kem. S'il vous plaît maman. Te. Nane loka kusala te pona ngo. Na ubo mama wazole la ubo maye. Kende bomaye. Mama. Ozume mama kambo yo moko. Ozulu ka solution ngo yo moko. So ebi onga na ibi. Yo pe ozwango lokwa makamu na yo. Nini ngo yo yebi onga na ibi te. Okomo bombela nga sekelenga mwana mwasi. Ngoiko imagine. Igwe azobala azopesa mwana nga mobali pa mobola mutu azanga tina ikena soka bali mwa mwasana okoma kutu mabe makasi koleka ninga zalaki. Mais maman mutu tako iko sala eloko moko mutu te po igwe asa sali apesi maloba oyo esenge tosa toluka solution
Solution musuto oluka ndenge The nini. only way out is Solution Andy moka. is going to teach that girl a lesson. Ngana opeta mwa mwana leso na ndako akubosa na ngote na vina. Ngana usala ngo. This girl in question, who is Moi, moi, she? ça. Is she somebody you know? Aza omnani. Toyebi Of that woman that was stoned to death. mwa mwaso akufa kawana na bilanga wana mwana mwasi. Ah? Mwa mwasi mwa akufa ina bilanga. Oyo mwana mwasi dobe mwana mwasi nazo comprendre teo. Masolo na yebi yangote. I want to see her myself. Na ina mwana mwa mwasi ngamoko. Gani na ngai? Nini? Kenna's wife to be has been Mwasi ya Ikena zade ana chambre. Aye deja zana palais royal awa. Ana chambre. the palace. Azana palais royal. I have to see her. Ok, faut nakutana hii. Contrôlez papa. Numéro 3 film au Pesali. Your Highness. Mokonzi. Mama Mokonzi. Contrôlez papa. Sama Why are je. you on the floor? Ponyo fani na pavement. Falofana na mbeto. That's the clothes you're Wana going to bilamba wear for oyo the olata ceremony. na libala na yo na mbala na yo. Oui, ngana kei. Wiza tata mwasi na film, koko na film. Tolanda film. Contrôlez papa. Numéro 3 film au Pesali. Ok. Contrôlez papa. Do yo mwana mwasi oye. What could a prophet Obuka say esika oyo olona ite. to a girl like this? Nene munde wana abala mwana mwasi aboye. Ya marque oyo. She'll regret it. Alors a regretté mamba sala linga abuka place alona gite. Total. Tona mbala kutena mwana mwasi wapi. Ha. Lisu na ngai. Contrôlez papa. Bien-aimé Toza jamais décis. Oui, à travers bien-aimé Wilfried Miguel. Jingle Bob Junior Ngombo. Musalo Salaki na fête na libala. Ya Noël Antonio Sébastien on a moitié na Liti Mokemo. En tout cas indimami. Na sepeli no makasi. Nzamba pambola yo po mi pesa ki na libala wana. On travailler du lokola ka libala na yo. Yeba ete tango pe yo kozwa likambo. Na osala kaka bo okileza tour à tour. Kolo apambola yo Jingle Bob Junior Ngombo. Pe libala bosembo ere mariage na couple Noël Antonio Sébastien na Liti Mokemo na mwana na bango Noltiki Tolanda film. Contrôlez papa. On a posé un filmage, on a posé un reportage. Il y a un vidéoclub Wilfried Miguel. Pour la cérémonie à fête, on a posé un filmage, on a posé un anniversaire. On a posé la publicité pour la moussala na yo. On a bientôt un album dans le marché. On a posé la publicité, on a posé la communiqué. Il y a croisade, il y a campagne, il y a séminaire, il y a convention. Il y a un vidéoclub Wilfried Miguel. Venga bisona 925 79 48 95. Venga bisona 923 94 48 47. Donc au vidéoclub Wilfried Miguel. Ikena. Papa. Fukama wa liboso. Contrôlez papa. Chidubelu.
yo pe kende kofuka mapembe na mobali na yo mwa mwasi okomona chi dubelu bakata ngo duben fuka mapembe na mobali na yo nalobi pusana kuna poni bolati bilamba libala te bokanti so bolati bilamba libala te nde libala ekosalama te ekosalama kaka na pouvoir oyo nga naza nango lokwa igwe ya mboka oyo na déclaré bino mbale bokomi mwasi pe mobali kobanda lelo ise botelema telema fanda tolingo landa mobali na yo ok landa mobali na yo kitoko makasi bozala na fitira malamu ok contrôlez papa contrôlez biloko zali kolamba to boyima bale kwa kukufu eza travail ya bien-aimé Wilfried Miguel soza na posa bafilma kitoko yaka na mabord les villages na veni ya Shabani na lopango ya Shabani ndo kokuta video club Wilfried Miguel. Bien-aimé libala moko circonstanciel esalamika na circonstance moko na balabala mwana mobala pebisi liso mwana mwasi bala moko igwe pe lokola aza igwe selon badécret selon baloi ya mboka donc moto akomettre acte oyo aza obligé abala mwana mwasi wana mpo moto mosusu akobala ye aza te ike yoka papa na nga azokanisaki nga na kobala mwana mwasi wana ekosimba te kobanga te mpo na ngwa soki kaka makambo oyo nyonso esili na promete na kobala yo nasi oyoki makambo nyonso ndenge esalamaki oyoki za na kimia naondima te ke makambo esalami epa na yo ok tikolela na kobala yo mwa mwasi wana nga na kobala te te tikolela kobanga te yo mo yebi makambo nyonso ndenge esalami circonstance makambo yango esalameli ocomprendre oyoki nyonso babeteli masolo na kobala yo kobanga te na posa mwa mwasi wana te mpe na kotika kolinge te na promettre yo makambo nyonso ekosalama kitoko contrôle papa numéro 3 ya film opesali nyonso bimi nzela moko na obala yo contrôle papa hey lolo faut mon ndenge ni ikemandole azobimisa mwana miso ka bebe na kansaki pe ngana lela pona yeo no ngana sepela na mwa mwasi wana nalingaka zala mwasi ya mwana ngambali oh lolo oyebi ke akoki kozala toujours mwana mwasi mbali na yo akoki kobala eloko ya mwasi mbale vraiment sina ekeme igwa ndimi nayebi te o me ndenge alobeli yango namoni alobi makambo asoloki akobalaka mwana mwasi wana ikem nga na kina chambre nanga me posa nanga ezaka mwana nga mbala bala mwana mwasi wana ikem butu malamu olala bien o oza na mambo ebela kosala o mama oyi kosala ke mwana nwa mbali abala kaka ikem lokwa deuxième bureau eza mabe te he ndako oyo makambo nini oyo tozomona te mwana mwasi aza na songi baza ebele na bacouple afana na ndako nete ye kaka kotapola tambola mapanga bato kokende koyeba makambo soki kaka bato baobunda libanda ya bimini libanda ya lupango oyebi so ofana na lupango baclotira eza na clotire so oyoki likambo eza na libanda okende kuna oke kosali kisongisongi moto esalaka bongo
likambo eza na balabala etali yo te ozofungula lopangu porte lopangu mpo okende koyeba makambo eza na balabala soki osala yango ezaki songisongi na mokuse mwasi ase respectaka ata likambo eza na balabala ye kuna aza te loba bino moko boya komemela yango na ndako na ye mais soki mpa moni ke lisolo wana ekoki kolukela problème akokata na mokuse nana posa masolo te mais so moni mwana mwasi ayokika mwa makelele moke ata mwana mobali mwa makelele moke ye wana bimi bofana na lupango baklotira mais boyebi ko mi respecte te o mutu afana na lupango baklotira ezaka mpe na baprincipe nango ou soit buka bamira lupango tika lupango eza nango baklotira te bato bele balingi kofana na mapango baklotira. Tidy up my room. Okay, yo bongisa chambre. Everything they need to prepare lunch. Yo ndo bongisa makambo nyonso kolia. Okay? Yo bongisa chambre na ngai. Be fast about it. Bo sala mbangu mpona mambo biloko kolia, sala pe mbangu mpona bongisa chambre. Mama. Chica princesse na ngai. Deni no za bien? Goûtez l'équipe bien. You look good. Ozomona na kitoko? Very good. Merci, ozomona na kitoko. Oh, chica. Bote chica. Chica. S'il vous plaît, tikanga. Ah. Lolo. Oza bien? Ama. Yes. Oza nesengo? Olamuki avande lo? Mututa muni mwasa chika. Yo oza na makamba osate na vina yo. Chica. We used to be very, very close. Nana tutaiba ninga malamu. Tutaiba ninga malamu. Ngana muninga note. Ngana na bagingana ngana za pembe na bango. You have to leave this your childish behavior. Kotika comportement na mwana ya bana mikelo ninga sali. Shika. Sona sali loko mwa limbisa. Limbisa nga s'il vous plaît. Oyoki limbisa. If you want me to So linga na limbisa yo. You have to personally prepare. Folambelanga okotisi oko onalambelo ni mchika unasina lambi yango ozoe sangati ozana nzala yango liba lambela yo egosi soupe egosi contrôlez papa kepa na bato attention nazolobela lopango baklotira oza mwana mwasi nzambe apambola mobali na yo contrôlez papa asombela lopango mpe baklotira contrôlez papa. Are you mad? Ozaliboma. Yonde mtu zaliboma. Nabi yonde mtu zaliboma. I wanted to beat up Chichi. Nengana beta Chichi. Yo ye oyoko kote la Chichi. Ezaliboma te. Etala kyo na nini? What the hell are you talking Yo makamnyo zolo. about? Omoni lisu na nga gauche. I like it. Ngana sepela. See this eye that I Moni lisu ezotala te. I don't like it. Na osepela nango te. Either break this E ozamana mpoto bola su lisu. So itela ko tobola ya yo. Ha. It's very obvious something is not. Namoni elo mozo tungisa yo. Ozaliboma. Very, very obvious. Namoni ezomona. Mekanga. Mekanga. Ah. Tole papa. Nala kisho nini? Yo. Oh yo. O beti ngaba. Na ko beto yo tole papa. Oh makelele. Makelele. Wan makelele ngo ezuta. Ezuta na epa mwa mwaso asika yo couple asika. Hey. Yo, otanga? Obetanga? Yo, okay, betanga? Chikaga. Hey. Chika. Bino balebo ke botala nanu boyeba makamne za kuna. Toke chika yaka tokende. Bokende boyeba soki problem ni. Yaka. Contrôlez papa. Numéro 3 qui Ikena. Ça va toujours. Oui, de travail bien aimé Wilfried Miguel, dénotion 925 79 48 95, dénotion 923 94 48 47. Lolo. Falo mona. Namoni ka yike na zobima na kanda. Namoni fo za babundi. Oui, eza solo babundi. Seka toboli lisu mususu etikalaki. Ha.
Contrôlez, papa. Au dossier, qui a Dubin. Molimo oyo ezolata yo swanaka oyo kana tena bato quartier za molimo mabe. Soko fande zotala filme oyo. Yo na bato quartier boyo kana te. Yo na baninga no boyo kana te. Soko fande na baninga foka ko tonga bango. Place okenda ko teka boyo kana te na bato pembeni bokangama na bango ba mesa. Me bato bakoyi ko sungo lobi kaka bato wana. So lelo malade kangio na wenze banali ba ko sunga yo. Siko oh, dossier. Oh, yaya. Papa, ya Dubai, yo. Yaya, boye, bolamo. Papa, bon après-midi. Ah? Hello, on est au Salawa. Papa, on est au Bakini, on est au Salawa. Dubai. You are only married yesterday. Obana ika lobby. You are coming back here. Pe uya wa lelo. Uye gusani. Papa. What will people say about that? Batu ba loba nini pona makambo? Eh? Does they go and bring my clothes for me? Yelanga li machete na kesa bilanga. Ha? Dubai. It's not like I do not. Iza bongo, iza teki na lingi yo yaka watete. I do not like him to take. Na lingi tembe o yaka mingi po iza nda kuna ote. Oh nda kuna ngami Oh nda kuna ngami bale. Oko yuko yeli sangate na kota nda kote po iza nda kuna nga. So te sala mbangu yelanga ba machete yelanga iba ba biloko na ke ko sala misala na bilanga. Okay bilanga. Papa tika ngana sala na kimya ko tika ngana sala mga muna okanisa. Papa tika ngana na kimya. Tika nga papa. Na kesa bilanga. Na ye siko tika ngana pema. Ha. Ake sa bilanga moi sa prince. Dossier. Hey liso. Tika eko. Dubin, tika machette. Dubin. Yoko yoko sa subilanga la bisote. Dubin. Okende. Susu na bisote. It's not my father's family. Oui, wana ya bilanga papa na ngate. Na okende. Problème noni. Yo so baba la nina na prince. Yo bali te prince. Ozana makila bokonzi. Yo. Okiko kena bilanga to. Na liso. Oh lo babonfa. Yebisi constance salamina esali kena bala. Na yebisi constance wana ndenge salamaki. O takaka mwasi ya prince. Si constance mo ya ndenge ni. Dubin. Tika. So you don't invite us for your wedding. O invite ki sote na fete na. Nga eske nga mona invite ki na fete, nga mona mimona ika na komi na fete. Tala prince asali. Eske liso ko mona? Me boba ngate. Tangu ngapena ko tobole liso. Aruba do beta ngani kute. Dubin. To stop coming to the family. Otiga buken oya kabilanga. We are your friend. Bisotaba baninga na yo. Me to baninga na yo me to lisu to kena bilanga papa na ngabotika na kende ko. So na kuzaka na pale wala na okufa. Yo otika na kena bilanga ko. Toke. Okay, zana kimya yo. Abeta yo. Yo mutula ngate. Toke. Yo. Bino baba tulanga. Toke. Yo. Ngope sana ta bilanga te. Yo atetio. Femme. If you don't like them, soko sepe na ngote, I could change them for you. Na kwiko kiko chanjango. Where exactly did you get them from? Oh, zwango wapi? Sombi yango wapi? I got it from a lady that deals on. Na sombi yango pa mwa mwa teka ba biloko oyo, ba mayaka oyo. These are cheap. Is that moins cher? Where? Na Well, I rugo told you lata. earlier on that if you don't like Na them, yese ki okay, soko lingi yango te, na That's kiko zungu. not the issue. Problem yango na te. The issue
is that you go to mais cheap places to ok buy me osombe nanga biloko ya moins cher na ba place moko moins cher. drinks. Neti ngana la te. Ko eza ba biloko baboyi nanga balataka. Say thank you. Pe oyo zela ngana loba merci. Désolé. Na sepe na ngote. Chika. You're trying to say I please that femme. Naza muta moins cher. Na femme. Na prince femme. Na ke ko sombe biloko moins cher na place moins cher. Nena loba. Stay cheap. Oh mon ateke za biloko moins cher. You respect. Ozozela ngai prince Princess Chika. Princesse Chika. Na lata biloko ya moins cher. Oh kutu baboyi nanga balata. Jamais. Désolé. I will not. Na olata ngote. Contrôlez. Stop looking at me like that. Sika kotala. Can't I express myself? Na kuyi koloba posa Absolutely nanga. not. Absolument te. Okoloba. Princess Chika. Princesse Chika. This will be the last time. Ko ezala mbala suka. Ko ezala mbala suka. Waste my precious time. Na ndolekisa tango na masusu ya kitoko. Na sombelo kado. Not even a beat. Ata biki ya pamba na sombelo te. You know what? Bibi The guy could see you to the gate. faut ota la porte. Porte ya mwana sende. Robin. So tell me, how did you react? C'est yeli sanga réaction ezali ndeni. Ha. Faut yeba. Ah, Ikem yo. Vraiment finalement. Oh my God, what's that guy going to marry you with? Moi sanga linga bala yo, afuka meli yo, abala yo. Na bi se osimba tengana zana mobile nanga. He has a strong BO. Aza azinzunzu. Kuka solo pe abandei ko bimisa solo tanga pusa ni pembe nanga. Ha, contrôlez papa. Contrôlez maman. That's what I'm saying, Joe. No, wana uluba. At that Ogoba. distance, you could still perceive it. Na musika na yozoka solo. Bongo suko so apusa pembe no solo su makazi. Yo. Kokipete te solo là. Contrôlez papa. Contrôlez maman. Contrôlez papa. Ok wapi? I'm asking you now. Na utuna yo. Ok wapi? Hein? I am going to see my wife. Nake kotala mwasi nanga. Your wife. Mwasi na yo. Oui. Ikem. The one where my heart belongs. Mwasi oyo esika motema nanga ezalaka. Now, Esika just esengo clear nanga out of the way for me. ekendaka. Longa na nzela nga na leka. Okay. Ok. Ikena. I'm not stopping you. Nga na opexio te. Stopping me. Okoki kopekisa nga te. Contrôlez papa. Ha? I'm not stopping you from Na opexio te o. that is stopping you. Wana nde yango mpe opekisa yo. Yo. Otobola lisu nanga musu etikali. Ha? Otobola lisu nanga. Kozi una petwa. Petanga. Tobola lisu nanga. Petwa encore. Bien aimé, ça c'est un esprit, hein? So moni mwana mwasi akomi kokoma lokwa mwana mwasi, mwana mobali. C'est un esprit. O tozo benga lesbienne. Okomi lesbienne. Kotambolaka na bana mibali. Kobeta bale na bana mibali. Kozalaka na bana mibali. Ale suka na ngopo zwi mwasi. Eza esprit mabe. Contrôlez papa yaka. Yo. So you stop taking me to the palace. Huh? Yo, osali kengana ke na palais royal po yo bala ike. Obala. Dube. Pardon. Libala na ngezo salama dans 2 jours ekena ndima bala nga dans 2 jours. Na lingi to bebise longi na nga. Ah, olingi na bebise longi na yo. Donc ekene azo balo dans 2 jours. Ngati ko na ke ko kota na palais royal likolo lisu na ngai. Webiteke mbala nga za ekene. Pardon limbisanga na bonde liyo ko bebise longi na ngati. Is marrying De ekene azo bala You're yo. going to marry my Ekene. Ko bala ekene na nga. Ekene, he was not going to marry me, and yet he was correcting Ekene my food from me. alinga ko bala ngate mazozo ba misuni na nga nyama na nga zamba. So what are you Pona yo. This your half nose. Omoni na buko solo. I will not marry him if you want. Pardon na obale kasi te soko lingi na balete kasi. Soko lobi na balete na obale te. Marry him.
Kende ko bala ye. What do you say? Olobi nini? So you can marry him. Nabi ori ko bala ye. Po nyoka mi pe mingi po na ikena ngo. Bala ye. Go! Kende! Kende. Bien mais finalement Dubin andimi adane abalana na ekene. Alobi onyoka mi pe mingi po na ikena ngo bala ye. To banda film. I'm listening. Nazoka yo. Afam, don't use that tone with me. Pardon, Silikelanga. I told you something very major took place here in the palace, Nelfio. and I have to be around. So my. Eloko moka munene uzala na pale royal fona zalawa. And not even a word from you. Atali loba mo te ko te pana yo. Don't get very bossy with me. Ko loba loba mingi te. I just explained something to Na you. explique Or eloko haven't moko. I been making sense? Est-ce que maman loba na sens te? When last did he visit me at my kingdom? Bukoni no yako tala oyeso yako tala na pale royal na royaume Doesn't matter na. who visits who. Est-ce que eza problème ya mungana What ko tala matters is that nani? we see ourselves. Oui, tozomona na biso mbale koki shika. I've had enough Na yoki mingi. with this your high-handedness kind Na of life. comportement na yo pe kimutema no mabe. Na sina supporter mingi. Don't you bother. Komitungisa masute. Come looking for me. Oya kuluka ngai. Kobanda lelo. Femme. Afam ozokende ozotele okeyo tikingawa. Afam. Contrôlez papa. Nini? Olelo on ezosala. Afam. Don't anything. Hello ni ya mabe ngana sali. Nasali loka mabe? Ha. Did you see Prince Ekena in the palace today? Omuni prince ekene na pale royal lelo. When? Namona ki evening. Alone? Omona ki ye moko? Oui ma reine. Moni ye mo na pale royal namona ki ye. Aba 11h. Contrôlez papa. Will you please get out of this? Okoki kolonga ato tika nanga sola na mama. Get out! Pima, kende. Ok, Sa Majesté. Mother, Mama, do you believe Afam walked out okoki on me? kondima afama keya And tikinga. what did you tell him? Oyebisi nini? What can I possibly Nini, tell an ngana Afam koyi to koyebisa. warrant him walking out on me? Batu bakomosekanga. What can't I tell him? Elo oninga na lobi na. Have any idea? Nana But the idete. daughter I gave Me birth mwana nga na to bota. very well. Azaka mabe makasi na And I yebi know the bien. wonderful work of family. Na yebi musala nyonso to malamu oyo asalaka. Walked out on me in front of my maids. Bakomosekanga akeya tikinga liboso baboyi bazosekanga. I will never call him again. Na bantu I benge will sute. never call him Bantu benge again. lisute. I can go to hell for all Akende na I care. lifelo po etalinga te. Akende. Yoka. Numéro 3 film au Pesali. Continue musalo banaye kosala. Continue musalo banaye kosala. Na rondima lisute bato babunda na kati ya ndako. Bato bazanga respect. Spécialement Duben na Prince Ikena. Na yango na déclaré ko bandalelo. Ko bandalelo. Mukolo oyo. Ikena. Na mwatine Duben ba robunda lisusu. Na ko benga na baona mboko pe ba ko tika ko ya lisusu te na mboka oyo. Contrôlez papa. Moko bobunda su to kubenga mino na mboko pe bokozonga su na mboko te elobi ngai igwe. Eso zomona tala
Oh, combien? 1. Oyo. 2. Oyo. 3. 3. Oyo. Oyo. 5. 5. Oyo. 5. Nico. Ok. Au moins, on a bien. Ok, merci. Hey! Ok, Reine, Ngalaki. Merci. Oh. Hey! Ba merveille aussi la tena mokilio yo. Upon all the more people have been making in this palace. Pona mamna so batwa sana pale kwa. One-eyed wife. Bazala gana lisu moko ya mwasa bala azana lisu moko. Yo. If my brother wants to marry, So mwana ngalinga munde kuna ngalinga bala yo. Awo yako bala yo ezate ke yo yaka mikonyo so tu ana makolono yakao. Shika. Ni. Are you Oza libom. Eh! I will not tolerate Na kolinga te buzoba wana epa na yo. Chika, Shika. who is making you judge over Ike? Nana zo salo jija makambo. Be warned. Kebaka. Chika, be Shika warned. kebaka. Mom, Mama. Kema is wrong. Ike nana re. He's absolutely disrespectful. Azama be. Azozanga leki na mwasi respect. Azozanga peli mwasi na respect. Mama zoyoka. Okay. I really do not want to cause any. Nalingi te probleme za na famille. I think I'll Nakansi. Na kie na ngai. Hey, wait. Eh, okay wapi, okay wapi. Where are you going? Okay wapi. Let's go inside. Toke na kati te. Te. Uzomona tende bazo seka ngaba biso oza na posa na ngai ya ko bala ngai oleke na yaka yaka na bia. Toke na kati. Te. Sika ngana kena. Uzomona te bazo seka ngaba biso. Yo. Nabi toke na kati obana ngabu zoba. Ike na zo zoba. Non de mateke ngam na bota. Oza liboma. Mama tika na kimia. Omete bazo seka ngaka na bala mwasi ya toboka lisu. Hein? Hey, abala mwasi azana mwasi atoboka lisu, chikwa zisu mwasi msupa atobole lisu. Mama ozomona liboma ikena. Ozomona liboma ya ikena. Donc ozala jamais déçu, ozana posa ba numéro de téléphone na biso, izala ebandeli pe na suka ya film. Benga biso na 925 79 48 95, bien sûr 923 94 48 47. Donc au vidéo club Wilfried Miguel. On a posé la publicité pour nous musala na yo e bana bientôt zo bimsa album. On a posé la publicité pour na album na yo kala mingi te. Ozali Kobala, on a posé filmage pour le mariage coutumier, religieux, cérémonie à anniversaire. Il y a qu'un vidéo club Wilfried Miguel, toza on a po na mabota nabino. On a posé publicité à Moussala Nayo. Et bana, on a posé l'extra communiqué pour la campagne, séminaire, convention. Yaka na vidéo club Wilfried Miguel. Bien option 925 79 48 95, bien sûr 923 94 48 47. Omoni yete yewana zoleka malue kitulu Alice uva iseka mafuta nzo ya mafuta Dube. Namona ki antilope mona sima kuna mabiyo mutu memelinga ni ya mazamba wana. Is that solo? Oui, mokonzi ngam na milioni ya mazamba. Namoni osombi yango shere po eza antilope moka munene. Te na sombi yango te. Na kena iko chasser nyama wana na zamba na kangi nyama wana na zamba. Ha? Oza chasse okanga ba nyama? Okangi nyama wana na zamba. Oui, igwe. Na ye kopesa antilope wana pona na lakisa bolingo na ngai pa na ndengo zo batela nga ozolinga nga makasi po zo protéger nga na makamuni on surtout pe ndenge lisu na ngai kufa ke moni vraiment ah est-ce que zo mona bien na lisu wana nazo mona bien mais nazo mona pena malam pena te mais na mona bien na asi na mwata muke na mona bien OK bien Thank you. merci igwe ngana ke umela nakei fanda nanu fanda na sepe na nyama zambo yelinga siko done my research about you. nalobaki lo mopo na yo
And I've been told everything I want to know. Penangine ba makamne sopo na yo. I want you to know Nengo yeba boy. that you are a woman, Eto za mwasi. you're not a man. Oza mwambalite. I also want you to know Nengi that pe I oyeba. am capable of Ete. taking care Nana of makoki. you, Ya kobatelo malamu. Pe tata na yo. so you do not have to hunt or farm. Okoki kobundaka Care of your te po father. okoki kokesalaka bilanga te mpo nozwaka soin ya papa na yo. I have assumed full responsibility. Na ozwa responsabilité nyonso ya papa na yo mpe leki na mobali kobanda lelo. Tika kosalaka bilanga. Kokena su kosala bilanga te. If you choose as a form of hobby Soko poni kokenaka kosala bilanga and to hunt, that mpe kokenda kochasse banyama bato bandoseka biso. is okay. Bon, maintenant opekso tokenda kochasse banyama mpo eza mosala na yo. Mais faut kebaka na prince. Ok, promte. Merci beaucoup Igwe. Merci beaucoup ndengo permettre kende nzela oyo kosote kuna te. Ah, makambo ka bana mibali. Ah, nzela yango oyo keka kosote. Ah. Hey. Oh mwana yo. As we all know, Nebi sona soto ebi. the 40th anniversary of Igwe and Lolo, Anniversaire ya Igwe na mwasi ne ezoya dans 2 and as semaines. women in the Loka family, basi na kati we ya need to buy famille royale. them a befitting gift. Photo pesa kado mwa kitoko pa So Igwe na we're mwasi na ye. contributing 20,000 Alors tokotia naira. 20 000 naira 20 000 naira biso nyonso. Ha? Where do you expect me to get O that money? zelanga na zwa 20 000 naira wapi? Na kozwango wapi? Hey, Don't you have a husband? oza na mobali I te. don't have a husband. Na mobali te. Hence, I cannot afford it. Pe na koyi pe kozala na 20 000 naira te. Na okoka kozwango te. Ha. As I was saying, Nde na bande koloba. Avant okata ngai masolo na ngai na I'll ndenga be busoba. collecting the money in 2 days' time. Tokozwa mbongo dans 2 jours. This meeting is over. Alors réunion esili. Contrôlez papa. Princess, Princess. what is bothering you? Elo nezotumisa yo. Who did you just call me? Obenga nani? Princess? Princess. What did I say? Elo ni amaka banda oloba. You mean Olongo all ba. along you were not listening Masolo to nyonso to what banda I was ko saying? beta oyo ke lokote. Olala ina yo. Well, Bien. she wants us to contribute Alingi 20,000 to contribuer naira 20 000 naira 20 000 naira na moto moko po to somba kado po na mokonzi pe mwasi na ende na anniversaire nini Where does she expect you to get azozela yo zwa mbongo na pe kozwila ngo wapi Don't worry about me. kobanga te po na nga No, komiti no. kusema te yebisa bothers you? elo nezotumisa yo Afam, my husband. eza afam mobile na ngai yo akobala nga We had a misunderstanding. nga na ye toswanaki He walked out on me. mbala mo akei na ye Ever since I've not banda mokolo wana namonaki su te What did you do? siko osali siko ni yo linga na sala nini What can't I do? nga na sala nini Talk rudely to him. faloki epa na ye Make him feel he's not loved. yo ntango so ozolinga ye te azomonaki olingaka ye te ozoswanisa ye tala mona na oloba yo oswanisa mobali no tobetaka ye te siko yo oyo osalaka bakobenga oni koswana te Don't understand. okomprendre te Now, I won't talk further if you will not take my advice. na koloba I'm lisu te trying. soko kopesa conseil okozwa conseil na ngai tosalela nazoyoka yo Tell me all about yebisanga masolo nyonso tu ndenge nini ebandaki bokutana ye mokolo nini eloko nini esali ke akende libela bonga na yebi nini na kosala ok Skid begin. na omoni ozotalanga boye po nini ozotalanga Dubem, bongo don't you have any feminine clothes? duben oza na bilamba bana basi te kaka ya bana mibali shika I've tried on everything I have. namekei kolata bilamba bana basi naosepela nango te nga nasepelaka na babilamba bana mibali oyo bilamba nga nalinga yango apart ça naokeye mpe na yo te fo okende na ngai yo oza mwana mwasi okoki kolata bilamba bana mibali te fo tokende okoki kolata bilamba te Don't call my clothes rags. kobenga bilamba na ngai te bilamba bana mibali They yo ya are bana my mibali favorite. I want nga you. nasepela na bilamba oyo I want nayebi so keba na kobeto likofi o keba o Just tiens go and do kende as I say. salaka ndenge nayebi so obondela mobali na yo asanti ke okomi olinga ye ndenge nini nazomona ndenge nini na kitoko so amoninga kosepela
Tiens. My two best friends are boys. Bebi kenga na baninga na mibale ba ba mbali. Na yebi bisaleli nyonso bana mibale. Na yebi comportement na ba ondenga na yebi cho salango eko simba kende. Nanda na tunyo tinazomona ndeni. Beautiful. Kitoko makasi. Eyo, uza makofi makasi bwendeni ni. Ah. Zala mwa mwase malamu. Salaka ndenge na yebi siyo. Abilamba na ya ba mbali. Ngana sepela na bilamba bwe. Okupa ba mbali na yebi ya kupa ba mbali. Hey. Etalingate kende kaka. Afam. Nego tala yo. Nengina solola na shika. I told you the other day that whatever existed between both of us etengana wesili. ended that day. Ngana bolingo suka imukolwana. Sika na kimia. Pardon ko sala boete. Uluba ya solo. Te, nana bolingo note. Chika. I am sick. Na lembi pe na komiko bela. Pona buzoba nayo. Po ozoza nga pe respecte ko fuka mate. Ah, toza place batu baza. S'il vous plaît ko fuka mate. Pardon limitanga. I didn't mean to disrespect you. Na obando zango sur respecte na ndo pe sur respect na ndo za la mwasa madame na promettre on a changé. I promise to respect you. Na bando respecte yo s'il vous plaît na fuka mate ko fuka mate. S'il vous plaît. Oza si rechanger. Na changer. O promettre nga na promettre yo. You know what you did that was wrong. Maybe logo sala na restaurant limbisa. You get angry. Okay, foko za nakanda te. Merci. Na zangi yo mingi. Na pe na zangi yo. Yeah, that's it down there. Okay, wewe voiture no ya mwana na I want sekuna. you to put this on our outing tomorrow evening. Nangi Okay? nangota la I bilambo. chose it personally, and I know you're going to like it. Bilambo na some onga mona bigo sepela na. Also, Merci. Mom had those lovely beats for you. Mama zana kadomo kitoko pepo na yo. Okay, oya yo. Merci. Merci. Mama. These beats are made from elephant balls. Oh, eza bilo ma kitoko. Merci maman. No, honestly, dear, that's Oui, okay. small. Eza bien. You think I'm lying? Ukanisi na oko sa contrôler papa. Okay, ngamona kine na magasin na sombelo bilambana na ebe ke kokayo. Mama pa sombeli oyo tanto kine na mama na magasin. Ha. Merci. Contrôler papa. Quel bas na bat attention. Dubin. Dubin. Et Simbi. Ngana mbai na ngato yokani. Ndenge kako yebisa ngane na sali merci beaucoup Dubin. Oh. Nini yango? Oui, ça travaille bien aimé Wilfried Miguel. T'as manqué à ça là. En tout cas, hein? Na sombelo bilambo. I ordered this clothes made ready for you. Bilambo yayo. But this is what Obanda lelo obandolata bilambo longola bilamba bana mbali. for me. Yanga. Olata mo ko l'anniversaire à maman na papa. O se fait nango? No, Te. I can't accept them. Na ko yiko ndima ngote ko jwa ngote. Why? Pona ni olingi ngote. Because I feel like you're trying to pay Pona me mono back for lingo what I futa nga pona ma conseil na Can you pesa kio. say that? Pona zulu babongo. Papa will be attending my parents' Webi anniversary. tseke anniversaire à papa na mama kala mingi te zoya. Na lingo lata ngo bima kitoko. accept them. Na roya zwa biloko te. First, Eloko I'm boso. invited to the anniversary. Ba invite nga te na fete wa. Second, Ya mibale. if I can't meet him like this, then Na ko kutana na papa na mama na bilambo na lati za mabete. Who needs to invite you? Pardon, fete ba ko invite o te oza mwana mwasi yo prince abali yo fo ba invite yo o kulata bilambo pardon. Izate ke na ofuta yo pona mama la mosalela enga. Pardon na fukami. Fukama avana ndima. Na fukami. Yo, yo betaka makofi ya makazi. Ah, nini? La zwa. Lata, meka o eko simba yo. Fe. Merci beaucoup Nabike. Conseil de simba. Ah, ko lata bilambo te. Fo lata ngo. Lata. E uzaki toko pona yo, pona mukola anniversaire à papa na maman. Ya igwe na lolo. Ha, yo. Merci. Ok. Merci. Nado de la yo.
bien aimé igwa yebisa ba mokolo ba bunda bango mibale na ikena mokolo na ba benga na bango na palais royal pe ba okende libela tolanda film contrôler papa contrôler maman numéro 3 film au Pesali nyonso biminje la moko Woman, moi si can you not see that I am watching? Woman ateke na hotela TV Would you clear out of owi that? ko longana to zoka ngani misu ozo barenga o ha na kanga TV so ba na fixo ha Heaven knows that you're looking for my trouble. nzamba But I bikolo won't ebi fall ko into zoluka your trouble trap, nanga dear. me okozwanga te na mutambo na okweya te liboma ikena Is it me you're talking to like that? nande muto zolo bananga bongo I cannot talk to you like that. na kuliko bano bongo te You are the Almighty. yo za nzambe na nguya Heaven also knows that I have nothing to lose. You are bato not nyonso tu the bayebi peke nga na operde eloko te soko tobundi bakobengana nde yo nga na operde eloko te bakobengana nde yo yo nde oza ndoki Because you're a very wicked oza woman. motema mabe yo amwasa mabe olina bundiso mpo babengana biso mpo oyebi ke yo osomisa na bapasi nga na okoka pasi te yango olingi babengana biso ok Come down from the bed to where you belong. ya kolala na pavement yo koyi kolala na mbetu te nga nalalaka na mbetu yo ya kofana na nani nabi ya kolala na pavement esika oyo omesani My own kolala house. na ndako na nga Dubem. dube Right. ozokosa I'll shout. na oganga o mpo mokonzi abengana biso mbale o ha tika o betika yo oza liboma yo problème noni foganga kaka yo oza motema mabe ndoki babukinga liso bebitika liso yo nini ko nini yango sana kimia ko limbisa na jire limbisa kokanga lisu toke Let's go to the ground. alors That's what ok you say, so olingi na pavement na olala na pavement to mite na oganga ok tika ok yo koganga te tokozala jamais déci numéro 3 ya film oyo pe ezali benga biso na 925 79 48 95 benga biso na 923 94 48 47 ndokozwa video club Wilfried Miguel nyonso ebimi nzela moko tolobi boye kozala na grande croisade d'évangélisation ya guérison miracle pe ya bénédiction elongo na l'homme de Dieu apôtre Elias Pedro les 28 et les 30 octobre 2011 na Cidadela ezali 15 heures. Que Dieu soit loué. Bongo croisade oyo ekozala animé par frère Mouta Kamoka pe Irma Sophia. Papa, maman, ndeko molingami oyo ki communiqué oyo yebisa bandeko mosusu bandeko ya quartier bavoisin ya lopango baninga na yo tokutana na Cidadela le 28 et le 30 octobre 2011 na grande croisade d'évangélisation il y a guérison, miracle, paix, bénédiction et l'on a l'homme de Dieu apôtre Elias Pedro. Que Dieu vous bénisse. Tolanda film. Hello. Beauté. No. Te, kokota te. You can't come. Nengina changer bilamba, kokota te. Nengina changer bilamba. Really? Vraiment? Namoni. Well, Te.
So, Sikoyo. you cannot undress in front of me. Okoki That's right. kochante bilamba te liboso nango ozoka soni. Look, Oza woman, timide. I am your husband. Naza mobali na You yo. should learn to be Koyekola. Koyelingaka mpe mobali na yo. You're smiling. Ozoseka. Yes, I am smiling. Oui, nazoseka. I've never seen you smile. Na namona yo te ozoseka boye liboso. Yo moto osali kana koma koseka. I'm sorry about all our fights. Désolé mpona bitumba na biso mbale Sorry limbisa. about your eye. Limbisa mpona yo, mpona lisu na yo. Ndenge nasalaki lisu na yo, limbisanga. Limbisanga mpona bitumba. You know something? Oyebi eloko moko. I love this dress on you. Nasepeli na elateli no olati And I don't kitoko. want you to take it off at all. I Na want you ingi to wear it polo na- all night. Na yango olata yango butu mobimba kaka boye ozalaka bo. Don't worry. Ya so nga na okoka bo te. Te kolongola te. You get used to it. Ok, okomesana nango. Okomesana bilambo oyo. No more fight. Eloko boye etikali tobundaka su te, ok? Yo bikofi oyo obanga ngo You promise not to beat up anyone. alors yo mpo wandobeta su motu te promettre nga wandobeta su mwasi mpe te. Not to hit a woman, I can promise. Nakoki kopromettre te nabeta mwasi te naobeta ye te. Not too sure. Mais naza sike bandosama so te yo. Ok, yaka. Numéro 3 film opesani. Okay, well, you're not comfortable with the shoes. Oza à l'aise te na sapato, longola ka sapato, longola sapato, so oza à l'aise te. Takutana na numéro 3, watch it for Royal Fight. Bitumba Royal, numéro 3, titre na moya mwana, Royal Fight. Ekosuka boni kola pamola mabota na bino, wedere qui travaille bien aimé Wilfried Miguel. Benga biso na next